bien aimé mutu aza première habitation nzambe aki kovanda amen kati arize ozomona kwa mutu azopesa lokola alingi yo mais azoya po aboma yo yango monaka rize eza soki mutu aza rize tame ovive na mutu aza moyibi mais soki ovive na mutu aza rize akolaka soki alingi yo mais azoluka po aboma yo ye azwi nyama nde asacrifie pa nzambe alors nzambe esengaki keno ayambaka sacrifice ya Abel aboya ya Kain parce que nzambe beke na kati ya mbeka oyo Abel apesi eza banyama parce que na makila banyama ndenge na ko réconcilier mutu nanga temple etongomaki na tango ya loi pourquoi temple bita ya temple ezalaki nini bita ya temple lelo mutu nyonso nzambe azoloba na ye ozala évangéliste apôtre prophète docteur nzambe azoloba na mutu tu lelo bagere ya batemple ezokoma soko otongi temple te seke nzambe abenga yo te la démission est belé à l'andara tout ça donc félicitations. 5 ans déjà Eza est belé les Nazaréens parce que avoir une structure et tenir ne fût-ce que 3 mois il y a Pamba Eza li pendant moi mbaté. Moi ce que je vous demanderais enfin ce que je souhaiterais Eza que Bokene Lissous. Maman Tiffany, chapeau bas. Je sais que c'est dur, mais continue. Pas responsable, nous sommes les Nazaréens, que nous sommes ensemble. Seigneur. Papa, maman, la montagne de prière organise pour vous 24 heures de prière avec Jésus, 24 heures de solution, 24 heures dans la présence de notre Père. Du 26 au 27 août 2019 à Paris. Thème, la puissance du Saint-Esprit. Montagne de prière à Balongi, cette fois-ci, c'est pour toi. Yeah, Poutou ya Balongi. Ngouya Molimo Santou. Avec comme orateur le berger Louvain Lacassi de Zissa et le pasteur Thierry. Pour tout contact, nos adresses. Que El Shaddai vous bénisse. Bienvenue à tous. Bien-aimé, Batal Nabiso les Nazaré, vraiment mbote nabino, vraiment toujours ndingi tomesana na tana biso enseignement toujours que ça c'est prier à notre Père. On a visé la fois passée que non, Eza récitation de maison enseignement au Jésus a pensé qu'il pona tina sali mais avant que tout les kana muke na enseignement na biso na PCP place ba musicien ba bima biso muke na nzembo moko ya adoration pona eko cha biso na ambiance ya enseignement na biso ya tongo na lelo nzambe apambola no partout ko landi biso na monde ati Amérique Europe Asie Océanie vraiment na pesi nyo sombote nzambe apambola bino toki musicien ba bete na biso après ça to kozonga pona enseignement na biso. Usani bosona namano bayo suya bona mosali biso itindi tuyeba tutali kurubinasi mosu suteroko layo oyo tuzala kilobi Pe oyo tokomi lelo Oke sini yeza mingi Kasi nyonso sengolu Kumisama yawe Sanoro kumu Mopesina Omoi Femo bateli Sama Yahweh Sanonuku Obishina
bateli Yahweh Naningio na mutema nanga papai yango topusani liboso nayo na maloba yango tuya bola musaleli biso etindi toyemba Totali likolo penase Mosusu teloko Layo Oyo tuzala kilobi Pe oyo tokumi Lelo Ukisimiza mingi Kasi nyoso sekonfa Topusani liboso nayo Baba Namaloba yawe Tuya Mula musaleli Biso Tindi tuyemba Totali likolo penase Mosusu teloko Layo Oyo tozala kilobi Pe oyo tokomi Lelo Okesimiza mingi Kasi nyoso sengo Kumisama Yahweh Swano lokumu Mubisina Momoy Bemo bateli Sama Yahweh Swano lokumu Mubisina Momoy Bemo bateli Mubisina pema Yaya Esayo Isue Yambala mingiri kila kama yele nangayo Sandemo ninatiki lora Antini ya kufila nga mutama sume Nasara kie ninyango Autrefois je t'ai rejeté dans les jardins Par sa grâce au pissinga bomo Yaya Ofasi masumu na salakala Obenginga mwana na yo Bomo na imoti buninyo Ezamo bateri Kumisama Yahweh Sano lukumu Kumisama Yahweh Kumisama Yahweh Sano lukumu Mubisina pema Mubisina bomo Bimo ateli Kumisama Yahweh Kumisama Yahweh Sano lukumu Mubisina bomo Bimo bateli. Bien-aimé, merci Zamba Pambola, ba musicien, parce que loko to benga maka pona ko adorer, to sana musa musute, ceux qui to adorer te to adorer Susunani, vraiment Zamba ba c'est la nouvelle inspiration susu. Vraiment toza toujours dans l'enseignement na biso bien-aimé, na c'est moi récapitulation muke pona la fois passée na lobela qui toujours na tina prière à notre Père, bandeko balanda ki biso te ba joki li ba ko landa biso te. Test de base na biso za na Matthieu chapitre 6 verset 9 à 14, place ikolo Jésus-Christ o aza Seigneur na biso zo la biso ndenge ni toki ko sambela. Mais to moke na kati ya losambo na ye alobi makambo ebele englober œuvre asali mobimba. Parce que na kati après tozomona pardon, tozomona paix quotidien, tozomona règne. Cela veut dire esangisi makambo nzambe mobimba. Esangisi makambo lobiko ya mutu yango to meka ko pesa na introduction na biso ko talisa kino comment nzambe asalaki mutu. Nzambe asalaki mutu pona a vivre libela. Nzambe asalaki mutu pona azala ensemble na mutu elongo. Bien-aimé, mutu aza première habitation nzambe aki kovanda. Amen. Tango nzambe asali mutu azui souffle na souffle likolo ya mutu. C'est souffle na za esprit mobimba o nzambe ataki kati na mutu. Alors nzambe azalaki permanent na vie ya mutu.
toyebi oyo elekaki na jardin d'Eden. Alors ntango nyoka pe tobengi dragon to pe serpent ancien na ntango amoni abebisi na likolo alobaki akotika mutu te parce que ayebaki nini nzambe azali mpona mutu, ayebaki nini nzambe abongisaki mpona mutu, alobaki fa kita aséduire mutu bien aimé. Alors ntango nzambe akiti aséduire vie ya mutu, mutu aboyi kotosa loi oyo nzambe atiaki mpona ye, loi oyo nzambe atiaki na kati ya jardin ke Adam akosala makambo nyonso mais sauf mbuma elango okosimba yango te. Mais un jour serpent ayaki na rise bien aimé, rise eza eloko mabe na kati ya rise ozomona kwa mutu azopesa lokola alingi yo mais azoya aboma yo. Yango monaka rise eza soki mutu aza rise tame ovive na mutu aza moyibi, mais soki ovive na mutu aza rise akola soki alingi yo mais azoluka po aboma yo. Mutu bato bapesa bato ba poison akola mbi biloko kitoko misuni ayeko banoma lia biloko eza bien mais bike poison eza na kati liwo ezozela yo. Alors rise eza eloko mo mabe soki oza na bato baza pembeni bazalaka rise bien aimé keba zala mai na bato mariko wana linga mutu azalaka ta mabe ezali ayebo partager ayebi sur en face mais rise eza parce que diable nde mutu aza rise. Alors bato nyonso bazalaka na rise baza na esprit ya satan kati na bango. Bien aimé tango satan ko rise mutu ayokaki mongongo ya satan, mutu aboyaki kotosa nzambe alobaki. Alors tango mutu alie mbuma esenge mutu ayeba mabe na malamu bien aimé toyibelekaki parce que nasina lobelaki ono bandilaka moke mpona bandeko mosusu baki kolanda biso ntango mosusu lelo. Alors ntango mutu aboyi kotosa nzambe alongoli mutu ye moko ake komibomba, mutu alongoli place nzambe atiaki na kati ya jardin ake komibomba amisaleli poso ya banzete asali alati mpo abomba bolumbu na ye parce que mutu akomaki sikoyo bolumbu. Alors ntango nzambe aye abengi Adam abi Adam ueti Adam bisi koloke no nga naza na batami parce que naza ni ko bina na prendre ko zani pendant depuis na sala yo bambule belo fana na kata jardin nano epesa nga langage aboite nana la kiso ko za bulumbu to yebi elegaki nzambe apesaki bango ba punition ayebisaki mobali ba punition adake boy ko tosa mongo nanga po mutu na mutu ngaki justification tant batuni Adam ko pe ami justifier ami longisa parce que devant problème mutu to lukaka se justifier. Alors binga ite kolo ezaka ka mwasi opesa kinga tant batuni Eve binga ite Seigneur ezanyo kanda kosa kinga. Alors toyebi nzambe alongola ki bango na kati ya jardin et puis nzambe avalongwa apesa ki bango mobali ko toujours ko cultiver mabele avolia ozaki na bien facilité okolia toujours na passe yo pe mwasi ko boy ko tosa mungongo na nga okoza mobali oza toujours chef na yo na chef bobo yo kana te na serpent na même na descendance de serpent bien aimé nazoke na mbangu parce que ngonga peneza te parce que makamuna lobelaki mais na kiko bandela mpona bandeko bolandi biso ka lelo baza na compression pendant tia cinéma aussi là ba comprendre ni toki koloba parce que na début ça aussi minga bien même makamuna wa koloba na sima o comprendre ngo bien. Alors nzambe malgré nzambe wasaki ke mutu wasufaki likola mutu alingaki te mutu azala musika naye nzambe tanga moni mutu alati ba makasa nzete to pe ba posa nzete nzambe abaki non malgré mutu abebisi mais ngana ko se réconcilier toujours na mutu. Nzambe asali acte moko prophétique akeko boma nyama azu poso nyama nde alatisi Adam. Cela veut dire nzambe a préparé ki mutu na nzela ba sacrifice na nzela makila nyama nde mutu akoza suko ako se réconcilier na ye. Alors bien aimé mutu alongaki pe nzambe akangaki jardin d'Eden alongolaki bana kata jardin nzambe ataki ba ange ba garder jardin. Cela veut dire sali ezaki soko na mutu te sali porte à sali ezaki fermé pour na mutu. Alors bien aimé nzambe le kwaza bolingo esengeki na ta moko boye a instaurer système ya temple to pe na kata sacerdoce pour na nini batu acha souverain sacrificateur nde to moni nzambe acha ki souverain sacrificateur Aaron pour na kwa ko réconcilier peuple na nzambe na bango. Alors comment on a même la descendance ya Kaïta ngaboti bana nae to comment on a même plutôt Adam tangaboti moi na liboso Kaï aboti Abel. Alors bana mi baleo tant ba koli bazui inspiration ke ko pesa nzambe ko tumbela nzambe mbeka bien moment na ke Kaï ozala ke mes grands frères ya zala ki cultivateur ko tiko ko sabilo ka bilanga azibilo ba mbumena liboso bilanga aki atumbeli nzambe mbeka mais nzambe agreki ya moti mais lekine Abel oyo nzambe achaki révélation kati na ye ya bane ko bokola banyama ye azui nyama ndi a sacrifice pa nzambe. Alors nzambe senga ke non ayamba ka sacrifice ya
ya Abel aboya ya Kain. Parce que nzambe baki na kati ya mbeka oyo Abel apesi eza ba nyama parce que na makila ba nyama ndenga na ko réconcilier mutu nanga. Yango Kain ba ko société. Parce que quand nzambe ezaki tabikisa mutu na nzela bilanga, mais na nzela makila ba nyama. Alors bien aimé, nzambe aki ko inspirer na baki non, nzambe abimisaki Abraham ke bimanga na kolakisa mboka moko songolo, pe na ko bénir na mboka nga na kotinda yo. Alors tout le monde promesse nzambe asaki na koko na biso Abraham qui a kobota mwana kozala fils unique, mwana ndia ko héritier bomengo na ye. Alors et umwela ki bambule belé, Abraham azaki mwana tena Sarah. Malgré Sarah ki kopesa et pas mobile na ye servante na bango Agar, ba ko bota mwana Ismaël, mais azaki mwana promesse té. Mais sengela ki tota ki mwana promesse tanga bota maki. Alors bien aimé, nzambe na zonga ki lisusu ko ya ko senga mwana oyo. Tama ngaya osenga Isaac, alors Abraham asaki ba débat belete. Alors beka non, kolo esa mandengo lobi, azwaki Isaac, azu moto, azu ba koni po amata. Nzambe ala accepte place ko tumbela mbeka. Alors Sarah zo tune ke no okewa pino to ke ko tumbela ko lombeka. Mais ba mona ki nyamate. Parce que nzambe beka na nzela ba nyama, nde sengela zongisa mutu na boka. Na nzela ba sacrifice, na nzela makila. Amen. Alors Abraham asali match premier jour amoni lia moté. Deuxième jour amoni lia moté. Mais na troisième jour nzamba alakisi liango. Alakisi na kati ya montagne otobaki non na kalezo benga mala Mont Moriah. Oyo Abraham aki ko découvrir lié oyo tango akomi na place wana nzamba bino lokolo tosinga nzamba bimisila ki bélier pona abomaye. Alors bélier toujours belango selon la histoire mais tokoya ko belango sur révélation. Alors atika ki Isaac abomaki bélier oyo. Babiki montami bala ko découvrir na kati ya lié oyo. Ezalaki David na nzela toujours bitumba ndaki ko découvrir lié à Mont Moriah o bisika ba temple Salomon tongaki temple ezaki tout près ya Mont Moriah. Alors tant au temple est salami. Pourquoi temple est salamaki? Les gens n'ont pas que nous va passer rebelle au moment où on a na télévision nzamba abisi ba na nzambe non nzamba bina ngato tongela temple nzamba bina ngato tongela temple mais eux que temple tongomaki na tango ya loi. Pourquoi temple bita temple ezalaki nini? Bita temple ezalaki wana pona ko réconcilier nzambe na batu. Ezalaki pona ko pardonner masumu ya batu. Ezalaki pona ko bénir peuple. Ezalaki po batu ba souverain sacrificateur azo mema batu vers nzambe, azo mema nzambe vers peuple. Ezalaki place à ba sacrifice. Parce que babiki yo yango ezalaki loi. Yango parce que sali ezalaki na kati ya préparation. Les lois na tango biso na nouvelle alliance, eza passe. Les lois mutu nyonso nzambe azoloba na ye. Aux évangélistes, apôtres, prophètes, docteurs, nzambe azoloba na mututu. Les lois ba guerre ba temple ezo comment? Soko tongi temple de ce que nzambe benga ote. Est-ce que réellement temple na tana biso eza sous na sens? Eza na sens te. Parce que souverain sacrificateur zakina Aaron na bana na 4. Na ye moko lokola 5. Nde nzambe achaki bango ba utaki na tribu ya Lévi pona ko sela toujours nzambe. Alors peuple wana ko yana banyama ko pesa pas souverain sacrificateur nde azoboma banyama oyo akoya bakuko yana banyama mibale moko bakoboma yango makilango souverain sacrificateur azozwa akoti nango na lieu saint. Ce cas si na lieu saint abane ko kota nango toujours na lieu na hôtel du parfait atumbi ba parfait peuple balaki toujours mis na bako daki fixé côté la cas souverain sacrificateur. Parce que espoir à peuple ezaki likola souverain sacrificateur. Alors tant que souverain sacrificateur zo utakuna akokuta nyama muso ezalaki wana nde ako prononcer masumu ya peuple. Mutabane ko confesser ba péché à peuple ezalaki souverain sacrificateur. Tant que zo confesser masumu wana après ba kozwa nyama ba ko bomango hors du camp. Ba mouvement to ko expliquer ngo lelo so zanini. Tozana kaka na kati introduction. Ya moto souverain ngo souverain sacrificateur ngai ko réconcilier peuple. Wana ezaki bazaki na l'âge du péché et de la mort. Mais biso lelo toki ko tuba suke que non to sala ba temple parce que temple na biso et ko sa biso lelo ko moti. Parce que déjà nous allons réconcilier. Lelo so ki se vita biso que non nzamba benginga que non to tongele temple azoko sela nzambe makambo bien aimé. Lelo toki so ko tonga temple te. Parce que lelo Jésus a prophétisé que na tina temple na Matthieu chapitre 24 verset 1 que na temple to ko détruire yango. Alors belaki pona deux temples. Vraiment to meka mukeka ko introduire prochainement to ko lobela musu na mozindo
tokopesa ba révélation selon temple selon babilamba souverain sacrificateur. Mais pour na lelo to suki na awa vraiment nzamba pambola bino soki olingo benga na téléphone to peut to partager numéro na téléphone eza plus 243 99 848 78 07 na pesi bande kono sombote to komi ko chité na tikel ba misine fiske ba même na adoration mo mukuse pona to silisa basa suimbile Yesu chamakanda basa suimbile Yesu chamakanda suimbila Yesu chamakanda suimbila Yesu chamakanda suimbila Yesu chamakanda Yahweh oh basa suimbile Yesu chamakanda basa suimbile Yesu chamakanda suimbila Yesu chamakanda suimbila Yesu chamakanda suimbila Yesu chamakanda suimbila Yesu chamakanda. Oui, mon cœur me pousse à dire que tu es le Dieu de la vie. Mon cœur me pousse à dire que tu es le Dieu de la vie. 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 Et ah oui, oh, chanson mon cœur me pousse à dire que tu es le Dieu de la vie. Oh oui, mon cœur me pousse à dire que tu es le Dieu de la vie. 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 Que tu es le Motema naemba Nzambe na bomo. Motema naemba Nzambe na bomo. Naemba Nzambe na bomo. Naimba Nzambe na bomo. Naimba Nzambe na bomo. Naimba Nzambe na bomo. Alléluia, nul n'est comparable à toi, Macheté. Nous voici encore devant ton Saint-Temple des grâces et pour verser dans le fruit de nos lèvres, je dis, nul n'est comparable à toi, Shaddai. Je vais t'adorer, Seigneur, je vais t'adorer. 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 Yahweh, Mungu nanga isigi solo nani tulayo yamaru imba mutsema nanga ise angana lingiyo na mutima ngana lingiyo amabazo ngana lingiyo kulingutsanisa utsikulusume motote akukaki kulinganga
sala ebele ya mabina zalaki nango ondimi na yo basiti na mabobe en revanche ngapi nalingi yo yawe ngana lingi yo ngana lingi yo yawe yawe ngana lingi yo ngana lingi yo ngana lingi yo yawe yawe ngana lingi yo ngana yo yawe ngana oh oui, je vais t'adorer, je vais t'adorer. Jésus est Seigneur. La maison House of Pop et les Nazaréens TV présentent la princesse de l'éternel, la sœur Tiffany Mokoa, en concert live. Shalom peuple de Dieu, c'est la sœur Tiffany Mokoa, la princesse de l'éternel. Je vous invite déjà, c'est samedi 24 août à Wana Village Temba. Avec comme invité le frère Paul Bakenda, Maman Godé Bondembe. Nous serons au village Temba avec notre sœur Tiffany. Cette célébration est un concert humanitaire avec l'idée de soutenir les orphelins. Participation $5. Justement pour redonner ce sourire à cet enfant qui pleure quelque part, c'est $5 seulement. Mais vous êtes pas obligé de vous limiter là, vous pouvez emmener plus que ce que vous possédez. Avec comme thème célébration autour du trône. Kembo, alléluia. Hosanna, na Yahweh lele. Ding, 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 ding. Lieu de vente des billets. Église Cité Bethel Centrale, Limité, Première rue. Village Ntemba, référence rond-point Forescom. Silhouette Télévision. Et les bureaux de Nazaréens situés sur l'avenue Kassavoum. Numéro de contact plus 243 89 68 38 025. Merci, que Dieu vous bénisse. Naolia bakiti na ba mesa. Ah, atanya ukondoko. Namona yo. Na chayo na mwamba. Na minito na kata bena katikata saga fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que ça on a eu galère na niveau 0. Tout ça là boy. Moi il n'a mbongo vraiment mingité. Mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence moko boy Nazareta. Sarita c'est du sérieux. Oh. Maman comment des bongo donc yo pesa au futi mbongo pour partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme na Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Naka sansu mulongo kuna. Pour nous là susu. Kuna eza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makamba bongo na monte. Bat papé si mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango bandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona mbeso. Poli kamba boye. Na monte na ne salamate. Maman yebisa ngai. Bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali à distribution ya produits alimentaires. Ah! Nakosali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme la boyede bandeko bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc so na mbongo te ndeko na poto ko sunga yo a ozika biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Ah, c'est ça. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suisse. Ah! Non.
Nazareta nzala na Congo esili. Julia nga nakangisaki ya fufu. Ya mode yo bandika na fufu. Oui, pona Nazareta tona système mbimbi na mbongo shingongo. Bon OK. Vous allez sérieux. Ça c'est du sérieux. Aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya le nazarien David Nzamba ayebana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi kolapie mapapu masobe